d'Isaac News Télévision, bonjour. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine préféré, Découverte. Présenté toujours par votre humble présentateur, Platy, l'intelligent du travail. Je remercie tous nos abonnés pour votre confiance et fidélité au sein de votre chaîne e-News Télévision. J'ai un réel plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui une chroniqueuse. Avec elle, Ndetoro Mega Kosolola, en ce qui concerne les actualités et ont circulé actuellement sur toutes les plateformes des réseaux sociaux. Je tiens à saluer premièrement les patrons de l'entreprise depuis Nouvelle-Zélande, l'homme simple José Yungu. Je sais que vous avez branché ce côté pour enfin suivre cette magazine, allez-je dire. Je salue également Mama Yuyu, Mama Sociale depuis Autriche, Mbotenayo, Nabanzi Keyope, Ozola Nanga na Minitio. Nakoki Kobanda émission Nanga Tessan, na salué sponsor na biso numéro 1 e-News Télévision, Mama Rose est la patronne depuis Nouvelle-Zélande, Mbotenayo. Ce qui n'a pas réussi 5 sur 5, na banda kunabino, et ça grâce à réalisation ou salami na mokolo mwalelo et pas ya Dem Vision, en tout cas longonia na yo ya mingi. Ndeka na ute kolobana ebandeli na yambi na kata plateau nanga na magazine ya mokolo en fait na magazine ya mokolo mwalelo une chroniqueuse au nom de Julia Mandala, les Mandalos de la presse. Avec elle, toko solana o itali ba actualité, to ba news o ezo circuler actuellement na ville Ngumba ya Kinshasa. Aza déjà na côté nanga yewana. Bonjour Julia Mandala. Bonjour Platy Lukao. L'intelligence du travail. Bonne santé. Santé normale ngolo nzambe tozaka ka toujours. Esengo ya koyamba yo na magazine nanga ya mokolo mwalelo. Merci nga pe na sepeli kokuta na yo. Julia Mandala, les Mandalos de la presse, bazo lando partout dans le monde, e-News et télévision. Ni no koki kolobana ba abonné na biso news télévision. On appelle si abonné na biso tumbote. Abonné na biso nyonso bo partager ka vidéo nde na likambu kaka nde vidéo bo partager ka na pesi bino mbote na lingi bino mingi ba gros bisous. Merci beaucoup pour na ba intervention na yo. Julia Mandala tomoni publication ya sextape ya pasteur Mike Kalambai. Yo zwaki information na ndenge. Oui, ezo lekela nga kutu na ebite mokili ngo tokomi na fin du monde ou comment? Où allons-nous? Kolala kolamuka boye monika video ya mutaka le bimi ka ya ba pasteur. Olala muka boye pasteur boye betizaki. Tozoyeba te tokende wapi tokomi na kolemba kosambela. Koyoka na yoka ki en tout cas na juger na nga pasteur Mike na musika te. Na garder toujours silence. Ngabi non, peut-être ba okosela ye. Na ko mona ngo komi ko circuler lisusu na ba chaîne mususu ngabi non likamba lokuta batala ngoka une fois. Jamais likamba lokuta okotala ngo 3 ou 4 fois. Donc na moni déjà bon ngabi non c'est que mamba solo elekela kinga. Na moni yango ba vidéo. Donc ezaka passi et pe ça biso passi makasi. En tout cas, ezope ça passe surtout na bana Nzambe. Ndenge na yoki ke ba en fait ba croyant ebele ba komi kolemba même na kosambela. Oui. Oh, ebele ba le biso kuna lopong na biso. Locataire na biso alobi abi mama, poya sambela anete. Aloba mama, église nga motema nanga. Nde na zaboy na bae ko sambela. Ya solwana. Oui, abi na lembi na ko to be église yango parce que na kenda ngo pete na bae bino to bokenda ba prière. Nyoso kitamba na mutu na kelo sambo. Nyoso kitamba na mutu na keboye. Na kende retraite na pasteur. Bon moi ba pasteur mamba osala bino. Donc ezo sala soni makasi. Vraiment. Soni ya mingi donc ya olobela kutu te. Toyeba kikala batu bazaki kosala ba makambo wana ezaki o bango mo babengaka ba païen. Siko ba païen si c'est baluki neuf na ngambu na bango. Et ça donc ba ebele balembi na bango. En tout cas, ezo sala bien depuis parce que ndenge oti koloba wana, c'est que yo pe obaye makambo sambela. Te nga na obaye te parce que nga na nzimelaka mokeli na nga zaka ma nzambe. O nga na nzimelaka. Ye kaka. Donc poso na bina landa nga pasteur na sambela te. So to bito landa ba pasteur a mokili ya mboka o Kinshasa to sambela te. Pe ebimaka na Kinshasa banda to bandi o kina mboka ni déjà makambo ebimi da pasteur asaki ekobo na mutu kingana asaki ekobo na sœur na ena boy na boy. Donc elekila batu makasi kana mboko Congo oyo kaka ndezo bimisa babiloko ya bongo. En tout cas passe. Vraiment. En tout cas, Julia Mandala, les Mandalos de la presse,
est-ce que une femme mariée akoki kondima penda kobima na mobali mosusu tant que oza consciente que vous allez marier parce que toyoki que le pasteur Mike Kalambay donc abimi nde na femme mariée donc asali et lokona une femme mariée est-ce que vraiment se permet aux femmes mariées de faire ces genres d'histoire? Non, yango ozomona mibali ebele balingana na bango basi na bango bakendaka bamabondeli vraiment souvent te mpona babiloko ya boye eza normal te kotala femme mariée abima na mutu moko boye mpe ipare fi yango ayembaka epa na ye nde toyoki. En fait c'est d'après le réalité azali fille moko ayaki koproposer po babeda featuring donc aye a proposé featuring après po basala na ye featuring esingaki eloko wana donc comme première part comme en fait point d'accès ye moko fi yango nda sollicité Mike ye moko fi yango sika koseka te makambo eleka te nosala yango po aninga aza déjà ya mutu moko ya solo wana oui pourquoi otrahi mobali na yo oke kolala mpe ampesi na mosala ya nzambe eyebi mababe combien ya zi tokende tozonga imaginons vraiment soki ezalaki yo ke oza moyembi oyembi tant que boza femme mariée nga na olinga te moto apesaka succès eyaka nzambe ya solo wana oui elo biso tobuki tobosana yango wana ntango yo tuti frère moko ayeba na asala kombo bosala na ye so bobeta featuring na ye ayebi so makambo bongo ezaka ye te kaka soki osali na ye nde ozwa surse beaucoup pour la intervention na yo Julia Mandala le Mandalos de la presse depuis année et bandaki tozomona ba sextap kaka ya ba pasteur kaka ya ba pasteur ya ba sala nzambe mais en quelque sorte bakomi kobungisa bato nzela pourquoi pas ta ezalata bato misusu ndenge tolobaka ba profane mais to remarquer kutu ba profane bazongi sima ya bana nzambe nde ya basala nzambe nde eye liboso donc makambo ngo tozomona mikolo ekozala les signes ya temps de la fin de peut-être pourquoi kaka les hommes de Dieu pourquoi na kati ya makambo voilà question na wanda ozela yango oyo ya solo wana komi vraiment na point omoni moyibi ntango ayibaka nuna 9 jours ezala ya ye journée moko kaka jour moko ezala ya nzambe nzambe akobobimisa bango na mpwasa ti kaka bapaya nde bakokota lifelo basala nzambe bakokota lola sikoyo tokoma omona sisi ekoma obaluka 9 sisi ekoma obaluka 9 nga namoni eza nango basi na fin du monde te pardon eza nzambe nde abimisi bango bazalaki osala bango ndongwana ekomi bango na bango okoma na bango somo na ngambu na bango somo sikoyo bapaya bazongi nsima oyo bango babengaka bapaya bazongi nsima sikoyo makambo ekoma oleka na ka na bango sikoyo obengana na sambela mpo so paya makambo abongo ekomeli okoyobaki eza envoûtement par nano kopesa nzambe kanda ezosambwisa mpe kombo nzambe en quelque sorte oui kasi yango na oloba ntango komba nzambe ezosambwa epesa nzambe kanda ti nzambe donc présence ya nzambe biso tomona yango te fo tobanga ye kaka comprendre fo tobanga ye babiloko boyo ntango esalama déjà bino basala ya nzambe bokoma osala bamakambo bongo po biso sikoyo bango babenga bapaya tosala nini omona te ke makambo yango donc mokili yango ekomi nango na matata elobala yango ata fali kufa mokili ekoti matata makambo ekomi kaka boye donc ekomi kobaluka eza normal te. Merci beaucoup Julia Mandala les Mandalos de la presse pour na ba intervention na yo mais na mama ya likambo na ba actualité o ezo circuler mikolo ya sextap tozomona ba cerveau moteur na loba atabongo ce sont les femmes izabasi nde baza basi nde motuna nanga na lingaki na tuno pourquoi vous les femmes bozalaka séduisante makasi pourquoi beaucoup mati vraiment na niveau ya ko kwisa musala nzambe na makambo le femme pourquoi donc séduction ya makasi koleka ezalaka kaka epa ya basi pona nini parce que soki totali ba homme fort nyoso ba kuyaka na mokili ya koza basi même soki toki na bible homme fort Samson ba philistin ba bunise na balo na ba différentes manières batikala kolonga te ma cause ya mwasi na shitaki pourquoi vous les femmes beaucoup ma shit ya ba homme fort parce que soki totali le affaire pasteur Mukuna ezalaki mwasi affaire
pasteur Mbi Mwasi, affaire pasteur Cédric Mwasi, affaire frère Nabiso Bakenda Mwasi, lelo affaire Mike Kalambai Mwasi, na ba faire misoso et les gars kaka Mwasi. Pourquoi vous les femmes vous êtes comme ça? Eza bisotin. Ah, eza bisotin. Ndena lati kilote nanga mupende za libanda boy. Est-ce que nga na séduire yo to na bengi yo plati lukau? Yaka pa nanga linganga bimana nga. Tokinde musika te. Na dossier ya pasteur Mike ezande mwana mwasi ne munda yaki ko solliciter. Mwana mwasi aye ko solliciter ba beta fi. Po moni mwasi nde tozala biso basi. Na ola kiso secret ka moko. Na okozala na moni mobali mo bwana ba mbongo na ye. Ata zangi pe mbongo azaka ba jara mibali nga na sepela na bango. Na koki ko lata bilata lata. Na sali n'importe quoi devant ye. Soki mobali wana azana e faible te, quoi isamate. Vous comprenez? Même yana ba mibali e ba film sous akota bar. Akoti bar te poazela mutu. Akoti ka po ya séduire mibali. Akoti na ya vanda sombiji na ye aluka mutu akoki ko linga ye. Siko bino nyonso tu soki bolingi na bino yete. Au moins te ke makambo na ye ki nango etombe nango. Obima na ye na koti mwa tshanga me batenga kate mibali ngo baza dur. Ozomona bino mibali nde. Ngata na salele obongo soki yo mobali wa dur. Okwa isa matin ata na ye na séduire yo. Tande balobaka nzoto na biso bato ezaka faible. Ata na ye na sali bisasa n'importe quoi devant yo. Soki oza pena mobali oza pena ke donc en puissant. Mobali vraiment ya makasi wana pena nde ezalaka te. Na mwasi nanga pe na ndako. Na pe na proposante nanga mo quelque part. Na kwa isama na mutamba fio te lokuta. Baza. Bazali siko bino moko bozo yaka. Bino mo biso to benga bino te. Bino mo bozo ya bango mo nde bazo sala bongo. Eza na ngote ke mwasi akwa ici ye moko nda lingi bongo. Ba oyo nyoso ba kwei na makambo ce sont le marié. Baza basi ba. Donc la plupart baza ba bala baza pena basi na banda konde bosa na. Kasi nzamba bimisi bongo na poisa. Nzamba bimisa bongo na poisa ti. Oye ba mutana nzambe ya solo. Yo moko koye bakana sona sela nzambe na mana bo solo. Ko tanga ko bote. Soko banga nzambe ko tanga na oyo ozo tanga na bible. Asale la bango. Mais toutaki komona ki avant ba makambo tu eya kubima apikaki crise kuna na États-Unis sika bazalaki. Peut-être peut vraiment s'entendre et zo déranger. Il y a moi sengi moi ba démission na ba fonction na pour apema. Bon so santé et déranger ndo senga démission, senga repos to démission. Senga repos non. Bon nga santé na ngezo déranger bon. Au fait ça na repos na pe maintenant na landela ba soin na nga. Vous comprenez? Démission te. Donc c'est que tant on sengi démission c'est que les kambo mo réseau marché ti wana. Ya lelo mo batami na se wana. Merci beaucoup pour la intervention. Je pense que Tozo qui est déjà na kochité parce que le média est allé ngonga. Mais tout le monde mikolo ya wa problème musu c'est allé entre le pasteur Moïse Mbi et le pasteur Maxime. Et puis problème musu c'est allé entre le pasteur Kaka Moïse Mbi na le pasteur Mike Kalambai. Alors pourquoi ba bilo wa boye et koki donc ba conflit oyo to benga kana lingala ba rando ba bobendani ya lolenga boye ekoki kozala na kati ya basala nzambe. Siko basala nzambe bango ba kote ya bato nini entre bango ba bulu yeke soko landeli be source peut-être kaka ba makambo ya ba sexe tapo ba bilo. Donc pourquoi ce genre de choses? Est-ce que le Messie linga zonga te? Problème ba bazowela ebi bango mo ka ndengo lobi an so likamba mwasi soki ya mbongo soki ya ba mitakala o ba okenda ko sambwisana ebi bango mokoti bona mokili oyo ba kobomana po bango basala nzambe ya ba osala soni basala nzambe okosalela nzambe na solo en tout cas nzambe azana bino protéger bino bokwesama na ba mitambo wana te ba ope ba osalela nzambe na ndenge ya lokuta ba okenda kosimba bakisi ba okenda osala n'importe quoi yango moni nzambe obimisa bango pe kana poisa makambo esimba te po so otambola elongo na nzambe jamais bakoki kosambusa yo jamais bakoki kobeba na baninga na yo oyo ezaka baconfrère na bosala mosala moko bobeba na mpoani ya na likambo ebatami na se donc makambo ezali plati lukau omoni Kinshasa oyo kaka Kinshasa te Congo oyo makambo ezali ndenge balobaka epa ya papa Molière kini makambo makambo ezali ya makambo eza en tout cas nzambe asunga bango donc
banani balemba te bafidèle tolemba te togarde toujours bande na biso parce que kosambela eza na bien ya yo moko eza na kobongisa relation yo na nzambe soko olandi ke paster wana lokola mitakala ebimaki lokola asalaki boye nga mpe nde naza boye donc esu église te mpo na paster Mike donc église te mpo na paster Moïse Mbie mpo na paster Marcelo donc ntango yo déjà ozopense deya babiloko wana motu oza komibebisama parce que libanda nzambe protection eza te biso togarde ka toujours bande toyika mpiko na nzambe oyo akela biso totalela bapaster te mpo so totaleli bapaster ya mokili oyo yaya tosimba mitu. Ok, merci beaucoup. Tozo silisa kamwa mutuna ya suka ya mukie o kaka na lingaki na tuna yo to mona keke na butu ya lobby entrepôt moko ya essence na niveau matete peli moto sali ba dégâts makasi. Oui. Donc yo loko la chroniqueuse événement wana o mona ki yango ndenge nini moi réponse moko mukuse to chité. Na yo ki danga ngo pété. Na yo ki te so ezaki salamaki donc c'est normal et salama parce que mboka oyo et comme olali olamuki ka boye okuti station na point olali olamuki boye okuti station soki pe wapi donc station ekomika a station donc Kinshasa ngo ekomi lokwa awa nde ba fabrikaka ba fabrika o nini biso to benga na ngola soki gazole to yebite Kinshasa so ba komo fabriquer gazole ngo awa ekomi ba station kaka donc mboka mobimba to mbongo ngo ya bango bako sela biso ba makambo mususu te ba jeune be ba sisi ba classe ba diplôme ba nini na bango ezotula na bandako mbongo wana bako zongo te batonga ta ba entreprise mo parce que batu basalaka to basunga ba mama veuve basala ta orphelinat basunga bana o bakufela ba parents na orphelinat na ba orphelin wana na place bakenda ko fabriquer ba station et ça ba sandi na mboka eza kitoko te na yo ki yango pete kana na Cyprien nde muto obetela ngo so eza bongo c'est normal et ça la mapomboko ekomi noka donc ba station etondi makasi station ndeni moto ropela tama. En tout cas merci beaucoup pour na ba intervention na yo to komi na suka conseil nini okoki kopesa na ba fidèle bandimi ya église na ba femme mariée ba o bazo continuer pe kosala ba makambo na ba homme marié te conseil ezaka nga na koloba te ke ba continuer kosala na loba basala nzambe nyonso o basala makambo na babanga nzambe bakanisa ta de la fin bakanisa ngo babanga nzambe batika en tout cas basenga nzambe pardon bamikitisa vraiment batika mpona libela bongo ba fidèle oyo baza abattu ba fidèle wana pe donc nzamba simba mitema na bango parce que nzambe na simba mitema batu balemba te tokenda osambela mpona ba pasteur te so ok prière tokenda osambela mpona mokeli na biso nzambo aza likolo tokenda mpona ba pasteur te mpo nga na okoki église te mpo pasteur nanga koyena ekobo esimba te esama pe te basambelaka kaka toujours mpona bango bakontinue toujours kokeba église na bango bakima pe te bazalaka ensemble na ba pasteur na bango eloko ezaka moko batalela nde nzambe balemba to lemba poani biso to pema na sa moyo eza grâce à nzambe to sambela pona ba passer so passer akoyi ne kobela kisi ki nzambe batiki yo to atiki mokili na po passer ana koyi no faut okende ka prière faut osambela ko senga ma nzambe likolo na bango c'est tout. En tout cas merci beaucoup, c'est la fin suka ya magazine ya mokolo mwalelo ezalaki juste une petite analyse en ce qui concerne l'actualité ils ont circulé actuellement sur toutes les plateformes des réseaux sociaux. Dans le dossier, il y a Sextap, il y a le pasteur Mike Kalambay. Je rappelle, c'était Platy, l'intelligence du travail, qui vous a présenté cette magazine. Ce qui nous a reçu 5 sur 5 na banda kunabino, ils ont grâce à Dem Vision. Oyaza na sima caméra na pesi mbote na bande ko nyoso balandinga na minitio et surtout nos fidèles abonnés à e-news télévision en particulier l'homme simple depuis Nouvelle-Zélande mbote na yo mama Benyote Luta pe na pesho mbote mama Benyote mama Karine Luta na pesho mbote mama Yuyu mama Rose la patronne en tout cas mbote na bino beau à la brancher beau s'abonner en fait beau liker beau partager. Je pense que pour aujourd'hui to suki awa mais to ko monana na magazine oezoya na mikolo oeza libuso bye.